kolwezi oyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokosala lisusu na mema okende poto mpe bokotika lawa. Bokosala misala awa. Yate bakokuna kuna kaya boluka misala awa na kolwezi. Aleke pa Christian Lusaka na lobi ke bota mbebu na ngai oyo naliaka bambwana bapondo ya mai soki naoki ata lisasi mongo komona na ntongo nango 1-23 abotoli 5 village armée ya tribale ya baluba to supporter sécession ya ndenge wana bozomona ndenge mboka ekei bozomona ndenge mboka ezokende mpe bovandi bozolanda Denis Kadimo miso mavondo moluba le plus tribalisme au monde onde konaya terre baluba bavandi bazoseka bino batabandundu baluba bavandi bazoseka bino bakatange bashabie bazoseka bino bakongo abazai bazoseka bino bata Sud Kivu Nord Kivu bazoseka bino bata Équateur babelole moko tokosakana na bango bakokufa kanda na biso to bandoi bamboko ngai te ngai wa yambote ekoti ngai te eseno po na yebaki ekozala ndenge wana ngai te ngai bokati wa yambote peuple nini bolole boye peuple nini akozala bolole boye peuple nini akokomprendre président général ya colonel osoki ya Gabon 4 mois 5 mois yoka bilan na ye. Est-ce que Félix 5 ans a présenté bino bilan na gouvernement na bino ba Rwandais un peuple esclave yoka bilan boyoka nano boyoka bilan ya Gabon bino bona bilan 5 ans bosse na mboka la bona bilan bino bozozo bato bazoba obendengini boyoka bilan toki boyoka bilan ya Gabon. En 4 mois la dette du Gabon a été payée et sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds restaurée. En seulement 4 mois, nous avons remis le pays au travail et lancé les travaux de voirie dans les grandes villes. À ce jour, ce sont 421 km de routes qui ont été revêtues en bitume, en béton bitumineux et en pavé. En seulement 4 mois, nous avons mis à disposition 8900 postes budgétaires au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels des médias publics et des forces de défense et de sécurité. De même, nous avons levé le gel sur les recrutements, des avancements, des reclassements et relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égales à 150 millions de francs CFA. En seulement 4 mois, nous avons considérablement réduit le train de vie de l'État. Ces efforts se sont matérialisés par le renoncement de mon salaire de président de la République, la réduction de l'effectif des membres du gouvernement, la réduction des salaires des parlementaires et de leur nombre, et par une meilleure maîtrise de la dépense publique. L'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesse dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité en tant que président de la République est de veiller au bien-être des populations gabonaises. C'est pourquoi j'instruis le ministre du pétrole et du gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. Après 4 mois, a foutu dette à Gabon, a créé combien de routes à ça, a réglé ma cambo nyonso ya Gabon. Bande konangai, ba colonel Obozana Kinshasa, les militaires, les généraux, banamboka. Comment bokoti kamboka na bino na ventilier moko boy? Un illettré simple, illettré na siaba illettré, un vaut rien. Ana bagage intellectuel te, ana donc na éviter na kolobani.
bande ko na ngai bino ba militaire bokoki ko tourner minduki te bo tourner minduki bo kanga e bo boma e yena Jean-Pierre Mbemba bona droit ko boma bango te hein les militaires congolais hein mutu moko azosambwisa bino ndenge wana bino ba généraux batondisi bino ka bapete foke bokoki kosigner ete ba général oyo atia ya balubo basa baphysique te loko me boza wana ebele peuple aza ya kokufa bakinois bakufa bacongolais partout na 4 planètes boza ya kokufa nana loka bino peuple oyo nana loka bino boye nana melisi bino bavalium nana ti bino babanda bilamba ya moindo mpo bomona te bandeko na ngai réveillez-vous quoi réveillez-vous mes frères et sœurs azwi yo votaki azwi na nini vide mobatrishaka kaka akosi bino ke natangi na Bruxelles oka eza nango école sociale université ezalaka kuna te moto mobimba vi na bango bakosaka bino kaka me nana loka bino bandeko na nga ba soziwa bacongolais bakoko oyo boza peuple ndenge nini peuple abolole na mokili boye ndenge nini bino bacongolais mpenza nini yango ezosala bino bacongolais peuple etula boye elobi ata mama ebale ezali na États-Unis d'Amérique abiwa yango Yo, direct de Paris avec Hugues Lacoiffe, le meilleur, toujours, on est là, tabac côté, y'a la vibe. Hugues Lacoiffe ikote, Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote, ensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues Lacoiffe ikote, Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. navandi bonazolela nazokomawa alobi bolole ya peuple nano tomona nano boye te boza bouta wapi nzambe abenira bino Kimbangu akufeli bino 30 ans Voulous Kimbangu ase sacrifié pour na bino comment bino ba militaire destin na bino salaire ya $80 $100 député azozwa $21,000 basalaka eloko te alobi soki balekisi bana $33,000. est-ce que moto ya maladi ndenge wana azoba bino bamilitaire bagénéraux bacolonel oyo boza na kati ya république ya Kinshasa na Katanga na Shaba na Siti mais okotourne minduki te moto aliboma ndenge wana Félix c'est maladie mentale Félix Etiolo aza liboma fe kolapide un grand nation ya Nzambe baninga na Burkina Faso mona 34 ans abengani président ya ba français na Mali balongoli Guinée balongoli Alpha Condé na Niger na Burkina Faso na Mali petona asisi rebellion abengani bandeko Mobutu azoka pouvoir na 25 ans à l'époque après Messi Kasavu na Lumumba a maîtrisé mboka bino ba généraux ba colonel na lingi bozwa destin ya mboka wana naza koyebisa bino mot d'ordre tous les militaires au bozana kata Kinshasa policiers gendarmes tout au FARDC na ninga koyeba makaba FARDC na bino te parce que FARDC n'existe pas. Est-ce que bondimi 5 ans bovandi salaire à $80 ndako ozofutela soda ben okomisa peuple ennemi na yo peuple akozala ennemi na bino
basoda ngai kutu na l'équipe non esprit pour naza militaire c'est l'esprit na résistance à la pendant 25 ans na boma carrière musicale na ngai soki pe nazalaki wana na mboka na ngana bando